bande ko la poka lelo nde masoloma ana e ko simba émission na biso de ko Michel Kabea mbote na yo mbote ndiko wili boni nzoto salima moke tango ebele libanda nzamba zo sunga tozola tozola muka matondo na nkolo ndeko Michel Kabea ozali na responsabilité à répondre na mituna na ngana ndenge logobani ngape ya kotuna mituna malamu kasi na poko lelo mai oyo ezali kotia mwa makila pe soyi na monoko ya bakongolais ezali makambo matali maponami oyo ezali kobelema déjà na 2016 mais kasi seni ebimisi calendrier global ya baélection oyo ezali kotia mwa kokoso mingi ndeko Michel na maele mayo lokola politique okotala yango na liso nini solo mbote na balandi ya RTVS 1 na kotombela bango mobu molamu kimia pe boboto ezala na kati ya mabota na bango ya solo uti kotuna motuna ya makambo etali calendrier global ndenge CENI a publié yango a publié calendrier global engebene na makanisi ya bayi politique na makanisi ya bana mboka nyonso ya solo soki eboutique poko solelo c'est parce que mingi tolingai to souhaiter que ezala biso na opposition ezala majorité na gouvernement na bayi CENI to vanda esika moko to solola to sala dialogue pour nous retrouver un calendrier global consensuel, c'est-à-dire que endimami na batonyo soyo ba bengami pour na maponomi wana, mais malheureusement boyebi nini le kaki tika benda ti ndenge calendrier global e kobima sima ya bato koloba ebele sima ya makila ya bana ya Congo kotanga na bandi sima na ngai yawa mikolo elekaki na sanza yambo le 17 ou le 18 til le 22 janvier en tout cas makambo salamaki mabemingi yawa na ko profiter na micro na bino na écran na bino pour nous représenter vraiment ba condoléances na ngai na ba famille où ils allaient victimes il y a barbarie policière où ils salamaki usage ya force moko disproportionné na bato bazali na maboko pamba bakeibe kopesa mongongo na bango balobate to boyi makambo yo bino bolakeli biso voilà tina ya manifestation oyo esalamaki oyo ebengamaki na bayi opposition na société civile talaka lelo toza ko regretter dérive démocratique na mboka na biso et komema ndeko Christopher Ngoyi na ba makambo moko oyo ekokite ezala na tina ya politique ya mboka na biso. Alors na calendrier global oyo epesami na CENI soki to souhaitaki que ezala consensuel ezali parce que tokoyeba tolobi bon tokobanda wapi potosuka wapi poto banda isika esengeli toyeba ke gouvernement na biso ye moko alengeli makoki boni toyoki bapesi mitango ya badola milliard moko na ndambo ezali ebele mpona kosala baélection nyonso mpe ngonga oyo epesami ezali mokuse mingi mpona bato bakoka komilengele na ndenge esengeli yango wana tolobaki toluka moyen tozwa consensus mpona calendrier global wana ndeko Michel Kabea obi malamu likambo te mais bandeko ya majorité bandeko mosusu pe ya ngambo mosusu bakomona bino kwa boko luka baba na plopoto vous voulez le beurre et l'argent du beurre en même temps donc bosengi calendrier global ebima CENI apesi bino calendrier global boko senga susu nini esika toza kosenga calendrier global omoni mayele mabe ya gouvernement ezali nini lelo toza koloba makambo etangisi makila ya mwana ya Congo 17 au 22 janvier dernier ezali likambo ya identification
recensement ya population tango esengamaka na eleko yango esengamaka pour que maponami ya 2006 déjà ezala ya kobonga tali to bongisa bileko koya na sima président Kabila na gouvernement na iba gouvernement na successif nyonso basalelaki yango te mais tango bamoni que baza buté na ba terme ya constitution, c'est-à-dire il n'y a pas 2 plus 1, non, pas 2 mandats plus 1. Alors pour na kokima eloko wana article 220 wana bayi ko kamata likambo ya recensement, identification basala yango mobeko. Donc eleka na assemblée yango wana population société civile na opposition et lobaki non ezali mayele moko pona ko glisser na calendrier électoral engebele na constitution et pesi et lobi que il faut convocation il y a électeur et salama 3 mois avant fin ya mandat ya chef de l'État. Nabanzi oyo bapesi date il y a le 27 novembre je crois et kokaki salama déjà na septembre mais calendrier global oyo bimi et pesi date il y a novembre alors que fin ya mandat il y a Kabila ezali na décembre aux environs du 16 décembre exactement. Donc il faut que mandat wana ici là toyeba ko sala remise reprise malamu na boboto na bondeko na bolingo. Alors, Nabandi, Bobonaki, société civile, Boboni, opposition, à Betty Tangba, Lobby, Fongola Biso, mon local Kota Biso Nanzera Yamabe, voilà pourquoi to Boyaki peut assemblée, Sénat d'abord, et Blongolaki et Lokowana, assemblée avec Longola carrément ko Boma, alinéa 3 wana, Oyo Bango Moko ba voter qui peut ba proposer, qui va proposer, peut ba voter Yango. Yango wana Ndeko, Biso Tolobi Teke Tolingi, le beurre et l'argent du beurre, mais Tolingi que Makambo Salama, Nabo Sembo, Makambo Salamate, selon volonté, il y a un individu moko ce qui va vendre l'amour qui dit que lelo bokola la litoyi moko biso tondimi ba lelo boko te basala kandingi wana te tozali na kati ya démocratie ezana no mwana eza ya sika to luka to pesango nzela ya bosembo ezala to sala mosala mingi pona ezala pona batote ba individu te bato yu bazana na bokonzi te to sala ngo pona population ya République démocratique. Ndeko Michel, boyaki que l'élection est dépendre na recensement yango makila matangaki bato ba wei et salamité mais Ndeko Kabila pe si a prometaki na bino bandeko opposition pe na Congo mobimba que beaucoup de passation en pouvoir civilisé yaye na mobimi na mokoti et comme bongo pambate biso banso toyebi kende ko Joseph Kabila Kabange a cause la candidaté et si ebani mais si ka awa poni motema ekosua na bino bandeko opposition kondima kaka ke no tala calendrier yango ezabo ilikambote bon Ndeko Kabila cause la candidaté mais bon ndima ke calendrier yango esa mabongo pour que c'est l'IP, structure moko indépendante et que dépendre du gouvernement, mais attaque ma foi que vous avez moi mon thème il y a mon pète kondima. Ndeko Willy ezali ndengona te. D'abord calendrier auto sengaka ebima yambo yangonga mais avant ebima ezala consensuel baboyi consensuel baye ko bimi sa calendrier mais ebimi sous pression ya makambo ekaki le 17 du 17 au 22 ebimi sous pression ya communauté internationale. Pourquoi biso trop ko sala makambo normalement il faut toujours la pression extérieure et il y a pression extérieure wana et pourquoi parce que moto ya tokisaka nzungu na ndako na yo akokota makambo ya ndako na yo moto yo po yo na mwasi na yo na bana na yo bokoka kolia atiaka mwa lopata na ye akokota
ndenge moko pona kolengela ba élection communauté internationale Union européenne ndenge babetaki tangba awa balobi bobimisa calendrier électoral soki calendrier électoral bimité parce que bazosenga yango pourquoi po bayeba par na bango ya contribution na kati ya enveloppe oyo esengi pona ba élection na ba échéance ndenge etangami na kati ya calendrier global biso to boyi calendrier global te to lobi que ekokaki kozala malamu kezala na boyokani na bobembani entre opposition société civile majorité endimama na bato nyonso tokoka kokende na kimia élection koki esalamaka awa te na mboka oyo kaka na makila ya bana ya Congo kotanga ndeko Kabila a se présenter lisusu makanisi wana ekoki kozala te engebene na constitution epesi ye mandat ya mbula mitano mbala mibale koleka wana ezali te d'ailleurs ye moko place azali même soki aloba yango na monoko na ye te que non na kozala candidat te mais eyebani ya solo opposition mpe aza komilengela na tina que le col a fixé Kobenga élection le 27 novembre en position à ça milengela pour ko bimisa ba candidat oyo bako concourir na eloko wana mais bomi tungisa te oyo tali ngambo ya opposition biso to yebi ni tozo sala OK oui ndeko Michel Kabeya chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa. Cette émission, c'est Bossolo Pebosembo, l'honorable Michel Kabeya qu'on a reçu ce soir. Nous parlons des élections. Il est de l'opposition, évidemment. Voilà, les élections aujourd'hui posent problème ici en République démocratique du Congo. Le calendrier global électoral est sorti. Mais beaucoup n'acceptent pas ce calendrier parce que, entre guillemets, ne permet pas aux autres de pouvoir bien organiser les élections et les calendriers va tirer en longueur. Ce soir, Michel Kabeya tozongi panayo, wana ezali pona ko expliquer bande ko mingi ba li banda balingato lo bango boy po ba comprendre. Ndeko Michel Kabeya, boko senga dialogue. Lokola bande ko basenga ki auto benga ki concertation nationale. Les concertation nationale, ils ont le pototé, dialogue, concertation nationale, ils ont le moko. Mais dialogue beaucoup sont déjà sous poni. Est-ce que bato bakoli ko solo kakate ko bi calendrier en autre se pelité, ils ont dit la CENI, bato CENI va modifier sans qu'il y ait dialogue et puis beaucoup sont la dialogue et à accompagner la communauté internationale. Ponini, pour beaucoup sous pouvoir. To pour kakabo ke na élection na mapona mina ndenge et longobani. Nabandi tout ça la confusion te dialogue oyo toza to sengaki na CENI ezali ndenge moko te na dialogue oyo papa Etienne Tshisekedi azako senga oyo zolobe ali o papa Etienne Tshisekedi azo senga lobi que il faut tout ça basala dialogue nabandi to na niveau ya makambo ndenge komi boye et koki lisusu te to bipolariser scène politique na biso ezala Tshisekedi Kabila te biso nyonso toza na kati tina ya dialogue lelo ezali kotiaka de l'eau au moulin ya président Kabila a glissé lisusu na mandat na ye ezali to créer transition moko et pour ye akoba biso tolingi eloko moti le dialogue ni boko senga biso to sengi dialogue pour retrouver calendrier global consensuel to sengi dialogue te pour na partage ya pouvoir to sengi dialogue te pour na boye non partage ya pouvoir ekoki ko sala maté même tango bakendeki na ba concertation nationale quoique toloba likambona toloba so ya monoko ekauka que ya solo soki eloko tinaki babenga concertation nationale ezalaki makambo ezali koleka na ngambo ya est na ba M23 mais lelo lokola toza koloba concertation nationale esalamaki na mboka na biso ezali be soki lelo ezali M23 te maimai X soki ezali maimai X te FDLR soki ezali FDLR te AFDL na lu
Ce qui est donc Bibilo quand les akobota mambala nambala ce qui présent Kabila monaki ya solo que ya kokina sangisa bana ya ekolo ekolo ezali na langité ya kolobake ekolo ezali ya PPRDT ezali te tozana parti état te tozali na démocratie ba parti ezali yoka makanisi na bango to kabola makanisi pona koluka kimia ekota na kati ya ekolo na biso. Malheureusement ça n'a pas été le cas et c'est là qu'il y a un congrès il y a majorité na betaki tangba na likamboyo na beti tangba na lobi que opposition azana tina ko na congrès il y a majorité te. Ce qui dialogue ezala selon l'accord cadre il y a Addis Abeba où il y a une communauté internationale et accompagné biso na masolo wana où il y a Botaki résolution 2098 il y a Conseil de sécurité il y a Nations Unies. Alors tout le monde qui est à la ndenge wana mais gouvernement local là baza toujours na maye le kili koluka toujours ko contourna kaba makambo a tete to kende to sala concertation bapesi ba nini ya gosolola kuna opposition lobi non biso tokoki kokota na makambo tindo yote soki tolingi kosala dialogue to sala dialogue que esengamaki pe ndimamaki na gouvernement na biso na Addis Abeba. Malheureusement esalamaki ndenge wana te. Donc biso lelo tozana posa ya dialogue te ni pona koluka transition ni pona nini to lobi que tokokaki ils ont souhaité et likia que voilà tout Luka tout soit calendrier global consensuel. Malheureusement et salami ndenge wanate nous allons voir dans quelle mesure toko kobana ba élection toko banga élection te toko banga élection pour nani parce que pas maté pour la bilan de Michel Kabila moi bossem bozala pour la bilan peuple congolais kolanda biso partout dans le monde sikao pour la bilan bande opposition ndeko Kabila bokoki ko abakoki ko bakisela ta mikomi balete atangonga moko te likolo ya oyo etangami na kati ya constitution mokolo esengela sa la passation de pouvoir akosala ngona moto ya kokita na ye tina ya élection yango wana na ngambo ya majorité forcément bakopona moto moko akobima Songolo, Pakala. Mais Miso Boko Tia, de Michel Kabila. Bandeko la majorité, Bakomo, Ndiga, Bino, commis acharnement. Loko Neti Bino. Non, acharnement et outil Maïle Mabena Bango. Tango ba initiaki projet de loi Oyo et Tanzé Makel. Ezaki machiavélique. Machiavélique. Que ah non, tout le moyen de contourner constitution, tika to kotisa loi boye pour permettre en fait tant sous président Kabila ngana zana posa ya kotika la seko na ebonga ngote bato bazali zinga na ye bako batela ba benga na munoko ya protéger leur beefsteak. Mais vous protégez votre beefsteak au détriment de 75 millions d'habitants. Mais c'est grave. Et puis pour protéger le beefsteak, pour Elokonini Bino Boussali, Simayambula Zomi, après 2006, hein, Simayambula Zomi au président Kabila Sali, Elokonini Oye Salami, Tokoka, Premier ministre Nyon Sobaleka qui, Oyaleka, croissance, Oyaleka, croissance, to produisaka nini, to produire nini, to yébité. Cuivre, il y a cuivre, il y a côté la cuivre et comment l'icolo. Tango, il y a deuxième république, il y a à peu près 450 000 tonnes de production de cuivre annuelle. Il y a 1 million et quelques de tonnes na mobu moko ya production. Talo ya cuivre ezali likolo. Mboka na biso na ngambo ya Katanga cuivre ezali ebele. Cuivre nezote kama mbongo ezako kende wapi totuna te toloba te olingi koloba to kanga yo olingi koloba to kusala boye te tokotuna parce que mboka moto moko aza na titre de propriété ya mboko abiki eza lopango na ye azali te donc soki totuni parce que tozali ba congolais tolingi toyeba boza komema biso wapi lokola bamemaki biso na nzela oyo bakeli misala te bakeli tant besoin de croissance et sengeli kela misala dalingi pe bino bapanzi sango boy bisabi sobi que voilà gouvernement Kabila
pouvoir ou régime ya Kabila tala misala yango ekeli yango yo. Zela mboka yali na bilenge na bato nyonso toza à peu près 90% ya ba chômeurs. Mais c'est scandaleux. Tango tozoye ban kita eza na kati ya ekolo yo. Nkita eza na kati ya ekolo yo. Bongo lelo tozala paradoxalement na population moko pauvre na ndengo yo ekokate. Boluka ba centre de santé oyo batongi oyo eza ko fonctionner. Bokolo barbi hôpital du cinquantenaire. Na banzi ngala alaki na Mobembo boyoki makambo eliki na hôpital du cinquantenaire. Et na banzi que hôpital du cinquantenaire wana ezali na congolais même moyen azana possibilité te ya kokende consultation ko futa consultation kuna toloba te mais okoyoka bino bato bobeti tangba ke to sali hôpital to sali boye bango moko bakende kozwa baswe na bango na étranger na mbongo ya l'état tozo sala nini totuna te toloba te oya Kabila salaki mukyo ya salaki ekoki que moto mosusu akita na ye kosenga que moto akita na ye ezate que parce que opposition lobité constitution moto lobi boye esengeli biso nyonso na bato ya majorité na bayi opposition to sa mama mokala mais motema na bino pe makitana se pambate boyebi ke moto akokitana na Kabila ekosuka kaka ke moto akitana na ye pambate constitution mama ya mope kolobi ndenge wana ndeko Michel Kabila oti kotanga kombo ya gouvernement yozaki te na nsima yo awa gouvernement matata 2 et bimi on a 4 ya gouvernement wana nde batie bandeko ya opposition ba se retrouver kuna na kotanga ba kombo te bazema moke belé mais bato mosusu batanga na kati za bandeko ya MLC esika oui ya MLC esika yo uta pamba te tokokoma pele na likambo wana bandeko Germain Kambinga ndeko Thomas Luwaka ndeko Egbake bandeko belé ba se retrouver na kati ya gouvernement wana bandeko musu balobi esengela kite mayoana mazala bongo. Donc, yo ndeko Michel Kabila, yo kaki gouvernement wana, pour na yo ozu yango loko aboni, est-ce que le gouvernement ou est côté soi-disant la cohésion nationale et qu'on change moi moké pas si abato, pambate constamment ko bato basali, oli misama moké motune ya molai, chef de l'État loba qui est allé année social, mais curieusement ministère affaires sociales et athées. To yebite total ngo na ndokunengi nini. Na lobby gouvernement nyon c'est ko se succéder, ils ont kitana. Eza kosala eloko moko te pona congolais pona mwana ya Congo. Olobi que na kati ya gouvernement de cohésion nationale wana bato bautaki na opposition ba IMLC bautaki na opposition basato bazali na kati na banzi na mboka na biso. Il faut que ba politique toyebaka ko garder une certaine constance na makanisi na biso na misala na biso. Na lobaki likambo na betaki tangba na lobi que nous MLC n'a pas pour vocation ya kozala comptable ya échec ya majorité. Le MLC n'a pas pour vocation ou n'avait pas pour vocation ya ko accompagner ba échec ya majorité te. Totika majorité akoma na suka ya mikolo na ye ndenge etangami sima nango tokotuna bango ba compte bino bosalaki mbula zomi bosalaki nini tokolinga te que lelo biso MLC tokota na makambo motindo wana po batuna biso na bango alors que biso tozali na gestion que biso tozali na opposition. Qui dit opposition dit que ozali na participer na gestion ya mboka. Nonobstant le fait que tozali na ba institution ndenge bazali na assemblée ndenge za na assemblée provinciale ainsi de suite. Alors baoya MLC oyo baki na motema likolo motema lokoso po oyo baweli ko na gouvernement bakei po na malamu na bango yebisa ngai oyo nini bango bakosala pona malamu ya peuple. Nalobaki likambo oyo yango oyo esalami. Thomas Luwaka lelo aza wapi?
Germain Kambinga aza wapi olobaka likambo wana na émission kaka na plateau yo kaka na plateau yo natunaki motuna na lobi biso tokoko kende kuna te pourquoi toko kende kuna te parce que simplement ba résolution oyo ekozwa oyo ezwamaki kuna ezali applicable et opposable à tous les participants. Or, MLC a quoi kokota makambo tingona te mais makanisi ya président Jean-Pierre Bemba et lobaki isika makambo ya kimia ya mboka na biso eza kolobama esengeli que moto nyonso akoka kozala. Alors tango alobi ndenge wana na banzi toyebi ndenge nini makambo esuki sika ndeko Michel Kabeya tokota mo moke na sujet na yo moko ndeko Michel Kabeya depuis otaki député national to boite tour yo ozala kati assemblée nationale te elongoli yo étiquette wana te ko étiquette wana ezwaka moto te po lungwe to po kei mais soko za na qualité wana oui ko imprégner yango ba ko reconnaître yango na yango ndeko Michel Kabeya ozali susu na kati ya MLCT to yamba yo loba olungwe MLC mais otikali na ndeko Jean-Pierre Bemba ozo ko continuer ko appuyer ba idée ya ndeko Jean-Pierre Bemba ndeko Michel Kabeya Congo si message na culture moko moto alongwe na parti X a créé parti na ye to akekota na parti au pouvoir to akena parti moko opposition yo petit lelo position no batu baye bakate awa ndeko mapona miezo ko ya okozala candidat wana to yebi te pona no campagne bandite mais position ezali nini ben position na ngai ezali be ndengo yo ezalaki soko dingi na sala yo scoop na sala yo scoop boyeba que tango na lobby na longwe na MLC na tiki MLC na lingina za la mwa libanda ya makambo eza kosalama na MLC ezaki tina oyo ekumbi mobulu nyonso na kati ya MLC ko perdre ba cadre ndenge to perdre bango en tout cas voilà tina kinga ina benda nzoto moke mais moteme kokozonga simate awa mabesi monani oyo yo bandai ko ganga mais mabesi ali na nzela mais awa mabesi monani kokozonga simate yango na lobi na yo ko peso peut-être scoop naza na masolo siko na eleko tozali na cadre dirigeant il y a MLC en l'occurrence maman Eve Bazaïba secrétaire généraux même le président interfédéral tout ça ko solo là total là soki na koko bongo la makanicité ko zongi sa maire na ngana sima pona ko zonga na MLC tozape takinga te babaka kenda kaliboso zonga sima te zongi sa mwa moke motema sima MLC za na posa na yo ngape na posa ya MLC mais naza na posa ya MLC pas n'importe comment naza na posa ya MLC tout tourner regard na biso na sens ya combat ya MLC ezali que lelo na mapono minenge za ko salama soki nzamba sungi que sénateur Bemba juge luka tikaye na mikolo eza ko ya eza elikia ya peuple congolais nyonso naza kolobango na moto nyonso alingi koyoka soki lelo bomoni kaka Jean-Pierre Bemba na télévision akatisi ngambo ya balabala ki aza libanda likambo ekozala na mboko oyo voilà souhait na biso yali que lelo Jean-Pierre Bemba bima na boloko aya abunda etumba lokola biso soza kobunda etumba biso tosunga ye Jean-Pierre Bemba akitana na Kabila akitana akonza mboko oyo po aza na makanisi malamu makanisi oyo toza koloba na libanda tolingi totia yango na évidemment na maponomi pour que peuple apona biso tosalela volonté ya peuple et non pas tosalela ba volonté ya ba individu. Voilà en ce qui concerne mais ndeko Michel Kabeya tout kala moke na sujet wana kaka ya MLC pambate ezali moke na tina mingi lelo MLC parti oyo yo nano po tozwango na bongo parce que nano ke na parti mosusu d'attaque aux en mise en disponibilité to éviter to ko tala indéterminé to déterminé likambote mais bandeko bako bendana ndeko Thomas Luwaka a salisi point de presse et pas na ndako na ba militant mosusu alobi ministère ya intérieur ezoko reconnaître yé kaka la secrétaire général. Oh, moi mon minute moquette tout le monde de Fidel Baba la bini na télévision le bité de Thomas Luwaka Bungi. Oui, Abungi. Abungi pambate MLC ezali parti oyo ndeko Bochabo quoi ministre intérieur a ko reconnaître té ezali
fruit il y a Sun City. Oui. Donc bozalaka déjà avant que l'élection est saline. Oui. Donc ndeko Thomas Louaka alongola moi mokelo lendo akoloba ke yende azali secrétaire général. Ndeko F Bazaïba ou azali secrétaire général abi azaku natina ko répondre te pamba te yende ndeko Jean-Pierre Bemba atiaki. Oui. Ndeko Michel Kabeya bokomi ko bundali susu secrétaire général parti komi o kabwana ndeko Thomas Oyaye bino pe botika na wa bino. Oui bi ndeko nabanzi que ndeko Thomas Louaka soki na ko pesa etoli aza elenge mobali mayele makasi aza na énergie mingi soka yebi que akoki kobunda pe azali na possibilité ya kobunda etumba na mboka oyo ya politique atika eloko lisanganga na Jean-Pierre Bemba ekoba misala nango lokola ye alingaki bokonzi na kati ya ba gouvernement ya si akei tika eloko angana ya bato akoki kosala makambo azokosala te eza motema mabe ezali motema mabe aluka abomela Jean-Pierre Bemba lingomba na ye lisanga na ye nalobaki likambo oyo Thomas Louaka ayaka na kati ya MLC comme secrétaire général ya MLC na but moko but ne elaki koliquide MLC na lobby yango na beti tangba tango bazoke na concertation nationale na lobby eloko oyo tozosala ekosenga liquidation ya MLC na banzi bandimaki ngai te nazwaki suspension kutu basengelaka nga nde radiation nazwi suspension parce que naboyaki likambo tindo nayebaki tokosuka na makambo ya bolole boye nayebaki ke tokosuka wana nsima ya suspension boyokaki ngai nabengi bino nalobi na bino nabi que non ngai lokola ekomi boye nabendi nzoto na MLC nalingi te que monsieur Thomas Louaka a continué na attitude wana eza malamu te le MLC ezali parti na yete ezali parti ya Jean-Pierre Bemba ndenge ba mosusu balongwaka yambo ya ngonga. Souvenez-vous, secrétaire général la François Mwamba, il est père qui na justice na MLC tango balongola qui est. Mais à quoi cas? Donc MLC tikaliwana Thomas Louaka yomoko poni okende na gouvernement. Donc ezali normal que otika loi ya oyetali makambo ya opposition lobby ozali na kati ya opposition soko ozali na kati ya gouvernement te mais yo koko ozala te na kati ya gouvernement et ozala en même temps na opposition aponi kokende kuna en âme et conscience bravo bon vent bokende malamu batika lingomba ngana ya Jean-Pierre Bemba mais na banzi moto azali habilité ya kolobaka makambo ya motindo yo mingi ezali secrétaire général maman Eve Bazaïba na bandeko Fidèle Babala ndenge bazali ba Jacques Longwana ou bazali ba secrétaire général adjoint. Bon ndeko Michel Kabeya siko yo moko yo awo yebisi biso que moi scoop ali woko solona ba konzo ba ko tambusa sika wa MLC pambate to koloba yo na kati ya MLC ozaki mokonzi oya se retiraki awa boko solola entre bino bakonzi likambo te mais ndeko sengi quand même bato bandeko balingaka yo ndeko Michel Kabeya tango to ko solola awa ozali moto ya mokete na kati ya politique ya mboka na biso kwa tolobaka connu de vue et de nom ndeko Michel Kabeya peuple congolais akotala yo eloko nini yo koyi koyebisa bango pour l'avenir politique d'abord ya yo moko ndeko Michel Kabeya pe di banzo nini oyo koyi kotia po Congo mabiso makenda liboso nalinga kosola likambo na ngai moko te komisala babengi na français panégyrique komisala ba éloge te nalingi kosala likambo ya lingomba oyo etali makanisi na ngai na action politique na ngai soki nakomena yango ndenge nini na pesi eyano nalobi naza nano na masolo naza na kokanisa est-ce que ekoki ya solo que nazonga na MLC est-ce que MLC ya solo baloli miso nango na sens ya combat oyo ezali oyo tobanda oyo na salaki pendant 10 ans na interrompre yango il y a quoi il y a 4 mois 5 mois passés seulement mais ce qu'il est là bah rassurer ngai que non voilà combat ezongi na sens oyo tobandaki nango
na banzi na kozonga samayele na ngasima na kozonga na kati ya MNC makanisi na ngai pona ke mboko oyo ebonga po mboko etambola eza makanisi ya lingomba eza makanisi ya ngai moto te eza makanisi ya lingomba ya MNC eza na projet nango boyebi yango to lakisa yango na miso ya bato ke soki biso tozali tala tokosala boye tokokela misala tokosala topesa makanisi pona malamu ya mwana ya Congo na bandi congolais aza susu peuple ya bololete a comme peuple moko mûr na makambo eza koleka et que akosenga solo que mbongwana e salama e mbongwana wana tango ekosalama e sikonga na kozala nde sika na koluka pe ngai na mwa makasi na ngai na sunga moto oyo akozala na position ya kozala candidat président de la République soki nzambe asungi biso ndenge toza koloba na kati ya MLC soki tozonga na MLC soki nzambe asungi lelo na lobby sénateur Jean-Pierre Bemba abimi na bandi la question ne se posera plus. Ndeko Michel Kabea motuna ya moke avant tokoma na motuna ya suka na opposition bozali prêt pour na élection boko banga makonamité parce que beaucoup le bandeko ya majorité ba na problème à candidat est-ce que bino moko lokwa lobi boyo déjà tu kotanga so ndeko Jean-Pierre Bemba bimi bino mayele na bino boko tia yango na ndeko Jean-Pierre Bemba mais sika ndeko Jean-Pierre Bemba nano abimité mais quand même boyo na moi liso ya koloba ke biso opposition en général pas battu to comme on que MLC UDPS UNC ni beaucoup unis attaque au porte-parole de l'opposition abimate mais bino moko bobundi pour lisanga bozonga bomoko et likia izali que beaucoup tika bomoko elikia ezali ke tokotika na bomoko ya solo makanisi na biso nyonso tokoluka to ezala esika moko soki lelo ndeko Jean-Pierre Bemba abimite ya solo MLC akosangana chaque parti ekosala congrès nango mpona kobimisa candidat et puis na bacandidature wana tokoluka tovanda esika moko totala toloba bi ke ebonga moko ekoki na bato mibale te ebonga moko ekoki na bato mibale te président de la République ezala mibalete assemblée mibalete gouvernement mibalete donc ezala moto moko na ebonga ba parti oyo ndenge tokovanda to sololi en tout cas retrouver compromis sur une candidature qui puisse vraiment contrer celle de la majorité en face. Ndeko Michel Kabea tokomi na suki émission na biso kasi motula moko likambo toko elibi tumbo biso bosolo pe bosembo toko kobana yango ko interpellaka ministère ya EPSP on ndeko Maker mwangwa ko tambusa ndeko Michel Kabea tango to koyoka yo ko lobalo poto lobi lingala o ko réfléchir bwanya ya limaele mazali mais kasi pasi ezali ke bana na biso ba ko kende classe mikolo yo ce ko tali mwana ko kende classe lokola ko kende fête maquillage lokola ke fête uniforme changé komi na ba accoutrement ya malamu te soko yebisi moto loba akoloba te kasi tanga kasi akotanga te bon comme nakoloba nakotango kokoka te ba yebisi babi mais comment akokoka pe kokoma te yo ali moboti wali politique okoki koloba nini po toni to lamusa mwa moke tata motambusi ye PSP ministre Maker oyo akolala mbala mosusu na kati ya sujet wana mwa conseil to libanzo na yo na sujet wana ekozala nini non conseil ezali kaka ke naza ko regretter mingi pasi ekota na enseignement ya mboka oyo biso tango toza kotanga na biteyelo awa na Kisasa tozaki na posa oke na poto te mpona koiloba français tozaki na tina oke na poto te mpona kokoma français na baanglais bakambo nyonso na koyeba nyonso oyo moto ayebi tozaki na système ya enseignement moko ezalaki rigoureux na époque na biso ya kala kutu uniforme pe ezalaka te mais tozalaki bato toza kotambola na alima bongo ba uniforme eye kokota bakatelaka biso ndenge ya kolata uniforme lelo baboti batalaka lisusu bana te mpona nini makoki na ndako ezali te bana baza kosala makambo motema yango elingi mboka ezali na ekotambola on dirait que mutuka ezanga mokumbi
toza ko kende donc toza ko naviguer à vue. Alors Shengeli que gouvernement, et ça question, il y a Yemoko, ministre T, gouvernement a Kamata, il y a éducation, il y a formation, il y a Congolais, Kamata le taureau par les cornes, et a redressé les Kamotines d'Oyo. Et ça dit regrettable que Bana, Bilenge, Oyo Bazako ya, Oyo Bako Kitana, Oyo Zali, avenir, Yamboko Yo, et Zalandenge, incapable d'écrire, incapable de parler correctement, incapable même de réfléchir correctement. C'est très important. Et tout ça parce que base et Zali sous-souté, base et Koufa. C'est un problème du gouvernement. Il faut le gouvernement à Fongola Miso pour Makambo, il y a Motindo et Zassou Nambokana Miso. Donc Michel Kabeato Tondi Botondi, Nandenge Oyaki Kutana Peko Soana Biso. Tobandi ke ekoke ya RTVS ezali ya kufungwama tokoyamba otango nyonso ndenga na tondi botondi na yo pe na libota na yo mobimba na pesi botondi na ndeko Hervé ndeko Jires ndeko Pamphile topesi ndeko tonton Matondi et ndeko Sele po batambusaki biso na mokoma lelo po émission eleka kitoko na Angola po na bandeko batalaka biso pe batiaka mayele na bango na kati émission totondi botondi na président Gali Mbaki ou azali président et les amis de ndeko Joseph Kabila Kabange na Angola bango bavanda ka pona kota l'émission bosolo pe bosembo sika ba kota la biso ndeko Michel Kabeande na sengi yo aussi même metteur na yo to telema po to komi vraiment na suka nde to kutani. Merci beaucoup Nzambe